Et voilà, lelo toza susuana na cadre émission Kindoki politique lelo mokolo ya mardi le 10 août 2021 bolimbisi wapi tozali lelo na Kinshasa na cadre émission Kindoki politique oezaka toujours wana pona ko analyser na bino elongo ba actualité politique ya mboka na biso tozalaka biso moko te tozalaka toujours accompagné kasi lelo ezali spécial pour toyambeli bino moko ya ya mibeko ya mboka na biso bakeda pe ntango makasi azali pe ya ko présenter isote na plateau ya Kindoki politique azali vraiment habitué ya plateau na biso tozali bongo na maître Sylvestre Kionga moko ya mibeko kuna avocat na baro ya Kinshasa Matete wapi na elongo tokosola mwa mingi na oyo etali bongo ba actualité politique ya mboka na biso kasi bobo sanate to simba kelelo oyo commission paritaire ya sécurité et assemblée nationale ezo continuer koyamba ba membre ya gouvernement lobby eleki bayambaki ministre ya justice wapi ayaki ko défendre pe kopesa bango maloba oyo ezali bongo sur état de siège ndenge ezali kosalema na Nord Kivu pe na Ituri pe lelo oyo déjà ba gouverneur militaire bazali na kati ya ville province ya Kinshasa pe bakosolola na commission wana pona kolakisa bango lolenge kani masolo ezali kosalema kuna tobosana te que état de siège ezalaki prorogé pour la 5e fois pe ezali ko continuer kosala mosala pona ko bengana bayi nyonso ya mboka na biso o bazali kotongisa kuna et puis kaka na o etali dossier à justice boyeba que le sénateur Matata Ponyo premier ministre honoraire a bengamaki na justice hier pe akozonga lisusu lelo po na o etali bongo ba problème pona kosola na ye mibeko kasi mutu ya penza ya likambongo abengamaki bavoka na ye bayebisi biso yango te mais selon ba indiscrétion mususu balobi kezalaki toujours na cadre ya dossier parc Bukanga Lonzo tokozonga mikolo ezali koya pona koyeba vraiment nini ezosala ke babenga lisusu le sénateur Augustin Matata Ponyo OP selon bavoka na ye azali toujours na état de santé o ezali vraiment malamu te pe bazali ko plaider atinda mala mikili mususu pona kokene kozwa ba soin o ezali approprié alors na monsieur l'avocat maître Kionga toko développer moi ba question d'actualité nyonso ezali ko lobama na mboka na biso toko yoka makanesi na ye kasi mingi tolobaka ke toyaka pona kobakisa idée pona kotonga République démocratique du Congo maître Kionga mbote na yo mbote mama na bonne santé dans mala to sepeli koyamba yo bandeko balandi pe bazali na esenga ko retrouver yo lisusu na plateau na biso ya Kindoki politique toyebi ke na mboka na biso toza na étape ya ko reconstituer bureau ya seni ya sika kasi na ngamba ba confession religieuse apparemment ezo bloqué consensus ezate ngambo na ngambo bazo ko funda na 6 o ba ponaki pe 2 o batikala ki wana bango bazali lokwa ba kondi kasi mwa mbutu ezali na kati wana lolenge likambo ngozo kendele yo etant que motamayela mboka na biso o manyola ki yango penza lolenge ni. Bon, merci maman. Biso nyonso to monaki ndenge makambango elekeli et pas ba confession religieuse ba yokanité, c'est-à-dire ba koki ko bimisa mutu moko te oyo asangisi bango nyonso. Alors na ndenge makambo ekomi lelo pona ngai pona kimia ya mboka il faudrait que Assemblée nationale apesa bango délai moko de grâce bakutana lisusu pour finalement babimisa kombo ya mutu o azosala consensus na bango nyonso parce que na mokolo lelo eza inutile ya kosala forcing to ya kosala que batu mususu baboude déjà dès le départ mokonzi asika seni et kosa déjà mboma mabe parce que soki déjà au départ ba groupe mususu baboyi mokonzi seni donc la suite ebani c'est que ba élection que ça la contester c'est que mobule kobima makile ko sopana batu bakokufa pona likambwana. Donc moi je pense que possibilité ezali nanu bayokana
lokola ba candidat mosusu bazali ko poser problème, la meilleure chose à faire est d'aller écarter ba candidat wana. Ba candidat bazali ki belé, on peut repêcher ba candidat mosusu oyo bakataka. Comme ça, bato wana o batikaki ba concourir et puis batala nani yango akoko sangisa bato nyonso. Sur penza mikolele ki ba pesa ki bango 48 heures maka apparemment ekokaki te tant ozolo batango wana faut pesa bango combien de temps pour ba yoka na penza. Mais pour na bolamu ya mboka toko compter batante. Mais faut pesa bango ata poso mobimba ata poso mibale parce que il y va, il y a sécurité, il y a kimia ya mboka. Pour na ko batela mboka, pour te kimia eza na mitema bato. Tout ça, besoin de compter RT, non, 48 heures, 72 heures, le rôle est mettons. Il faut bailler kana, tant que penza ba bimisi mutu. Oyo sur lequel bangonyo so bazali d'accord et que ça le départ ya kitoko. Kopona mbalomoko na ngambu ya Assemblée nationale ko intérimaire moto ba pesa ki na PV wana eza la sagesse te. Non, et que ça la sagesse te. Ce qui Assemblée nationale a salé le wana et que ça la sagesse te. Pourquoi? Tout ça na précédent, c'est-à-dire il y a eu Kaya Malonda. Malonda ba poniye kaka na ba circonstance moko na moto lelo aza contesté. Si confession religieuse ba ponaka Malonda. Ba misusu mibale ba bodaki et qui est une assemblée nationale. Ancien président de l'Assemblée nationale atteint document et pas le chef de l'État. Chef de l'État a beau y entériné désignation wana parce que cohésion est à la quitter. D'accord. Nous sommes dans la même situation l'élo. Même situation l'élo. Alors, comme tous en a jurisprudence, il y a Malonda. Et pour nako tchakimia na batu, il le faut bazongisa mosala wana mission na kaka na ba confession religieuse baluka bakadira baza ebele soki ba ko fongola dépôt ba candidature so ba fongola dépôt ba candidature jusqu'à ce que bango nyonso ba tomber d'accord. Mais oui, jusqu'à ce que babim sa moto moko, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible parce que processus électoral est un locomotive très sensible. Bambo Kebele et Kotana Bitumba et Kotana Barébélion de Kola élection. Donc aujourd'hui, Bisombo Ganabiso, tous les pays post-conflit, Tolobaka, tous en a posté Toko et Alissousou, Namakambo Mobulu, déjà tous en a problème dans l'Est, il y a la République. Alors, Makambo Yako Bimanisous n'a pas province Moussousou, Nicolas élection, non. Parce que l'élection, ndengana lobango, et ça lié par nasété. Élection tende mouto développer un bogato, ça s'organise. Mais, élection, ils allaient occasion, mibe ko pesi na population, apona bakambia sika. Mais alors, ko pona bakambia sika wana, il faut ça na kimia. Et ça na ba condition moko malamu pour que ba oyo bakopona ma bandi mama na batu nyonso ou au moins na majorité ya batu. Tolanda qui bisonyos du moins je pense que maître Kyonga pe alanda qui abesho le na bantenya une des radios ya mboka na biso wapi alobaki que baboya ki kopona candidat oyo batinda ki kombo wana parce que ba soupçon non seulement ba soupçon mais ba tuya ba biyamba mususu balobaki ke bazalaki accéléré bazalaki menacé pour que ba pona ka mutu wana bango bazana ba preuve sur le plan juridique tant a pesi likanisi wana nini faut ça le mapona rolande la penza Kamboyango clair topé pour les munana. Bon, na landa ki interview ango. Alobi na ba procès verbal na bango. Ba kambi oyo bazala ki menacé. To o bazala ki sollicité. Na kopesa bango kanyaka, na mituka, ba kombo na bango ezali na kati ya procès verbal wana. Na ba o ba contactaki bango, ba kombo na bango eza na procès verbal wana. Mais, M. Labin Cholet a l'obagi que pour des raisons de sagesse, paix et sécurité, Bakoki ko exposé biloko wana en publicité. A l'obi, ils allaient dans un lieu approprié, et si ka Bakoki ko discuter à Makambo wana,
pour bateau yo bakozala na kati ya commission soki il faut ba vérifier nini nde bakoyo bon ngala moni ezali solution de sagesse parce que soki monsieur l'abbé alobi bon eza mokonzi tel moto abengaki mokambi ya lingomba songolo lingomba pakala a promettre mbongo a promettre jeep ouais eza kopelisa moto ozomona kopelisa moto or biyamba mission na bango eza kopelisa moto te ezali akotia kimia donc biso population eloko toza na posa nango bango bayokana bapesa biso mokambi. Mais de l'autre côté pe état des droits ezali elingi côté de la corruption des deux oui. Poids deux mesures quand même. Bon biso na mibeko na ndenge batangisa biso il y a un grand principe batangisa biso l'air mususu batebele basala attention na moté principe wana ezali la sécurité l'emporte sur le droit. OK. Donc soki tozali en face ya makambo ya sécurité ezwaka ezalaka likolo ya droit. Parce que soki sécurité ezali te même droit ngo wendo appliquer ngo il faut d'abord sécurité ezala. Et puis il y a aussi un principe tozalaka nango likambo ya opportunité likambo songolo est-ce que ezali na tina tosalela yango sikoyo est-ce que ezali na tina tobimisa yango sikoyo est-ce que kobimisa likambo wana ekopesa kimia to ekopesa mobulu donc mokonzi chaque fois azali en face d'une situation ya ndenge wana il faut raisonner nan hein il faut raisonner nan yango wana mokonzi balobaka bazalaka na devoir de réserve pour mokonzi azala ba information ebele akoyoka par-ci par-là na ba service kili déjà de tango ozana na miso ba nyonso bimisi non otumbi mboka donc na combat sécurité makamba bongo au nom de la sécurité makambo wana population a besoin d'un côté. OK. Hein? C'est-à-dire que oui, il y a eu des pressions. Parce que bon, et dans ma campagne politique. Moutounio so a sepela bon biso pour na biso il fallait un tel azalawana parce que à l'approche na biso il fallait un tel azalawana parce que l'approche na biso. Donc c'est possible qu'il y ait eu ba pression ou ba tentative de corruption wana. C'est normal. Mais pour na biso lelo population, tout a besoin de non. Ça n'avancera à rien. Et là, tu as un ça. Ba tata ba kambia mangomba, ba vanda lisusu, ba pesa ba modele, ba yokana. Parce que ce qui est vrai, cause la mo kambia seni, etali kaka expertise te. Etali pe moralité. OK. C'est tout à fait normal. Parce que eza quoi biso na justice bon mutuboy azali magistrat mutuboy azali juge bon atangi mingi ba diplôme kili mais tango moto wana eyebani polele ke ye amona kambongo te ye poka teleka mfo kanyaka eso mutandenga ba kopesa boko ba kopesa boko nzite malgré ba diplôme na ye malgré mayele. Mais ce qui côté moralité et égalité, donc, mon conseil il faut pas la sur non seulement l'expertise, c'est-à-dire à l'élection, mais à la peine la moralité malamu, à la peine la moralité malamu, à la té, kazam mutumoko, à la ka proche groupe moko boye to, à la qui n'a qu'à lingomba moko ya parti, vous voyez. Parce que ceux qui ont un homme politique, il a un parti songolo. Bon, tu as une élection. Attends, le national a un parti. Mais attends, l'élection. On charge. Attends, le banning a des coups. Tant mon parti la biso. Ah, ou à Katani. À quoi influencer même me plaignait. Parce que bazan a 4 kuna.
pour vraiment tout ça bagage au yabi. Maître Kionga totika toujours na kati ya dossier ya consensus entre ba confession religieuse et belé na batu ba défiler na plateau na biso kindoki politique kolobaki il faut que ba longola ba fait ba proposer que ba longola mokumba na ba confession religieuse apparemment depuis un certain temps ils aussi batté quand Rossar Malonda et puis depuis des années ils a toujours moi mbilinga boyo kani vraiment na kati ya likambango ezate bazongisa yango na ministère ya intérieur pour que yenda kombela masolo ya ba élection likanis na yo personnellement. Bon, pour Nangai, étant donné que Namboka Nabiso, tous un problème, donc tous la crise, il y a confiance entre les acteurs politiques. Il y a un tango ba politicien ba kutanaka na San City en Afrique du Sud, ba zwaki ba meko ba décidaki que pour l'organisation de l'élection dans Mboka Nabiso, il faut un organe indépendant à Salisayango. Bon, c'est vrai, na Mboka Moussousou, le ministère intérieur à Salisayango. Mais, na banza honnêtement, tu atteindre le niveau où il y a indépendance. Tu atteindre le niveau où il y a indépendance. Vous connaissez que le ministère intérieur a toujours sous pouvoir. Oui, et vous allez contrôler par le pouvoir. Tu atteins le niveau en été. Parce que aux hommes de Tolanda qui est élection aux États-Unis, président de la République Donald Trump, non, il y a eu fraude, il y a eu fraude, il y a eu boy. Ministère, il y a justice, il y a Yemoko, il y a Mbokanaï. Son propre ministre de la justice a sali si banquette arbitraire. Président Makambolobi wana soki ba buraki ba irne soki ba boaki ba chaki ba bulletin frauduleux eza soluté ba politicien boni na mboka na biso o azali capable aza ministre du gouvernement songolo ayeb sa chef de l'état que non Makambio lobby pour l'élection eza soluté. Combien de gens bazana courage ou peuvent avoir ce courage? Oui. Donc Nana kanisi que ce qui les lobby bazongisa organisation élection du ministère intérieur et aggraver ma camp. Donc tout ka biso kana seni na biso to bunda na organe wana ya seni to bunda na biso ka question ya ko chaba garde fou ya ko chaba ba règlement moko bien pour que tout continue. Notamment là où tu causes à promulguer. Oui, aller au ministère de l'intérieur vraiment écosystème. Parce que le problème, c'est lequel? Attaquo, bateau à parti, prenons l'exemple, ministre intérieur, Azamoto, il y a parti A. Bon, bah, organiser l'élection, parti naïe, et jouer une majorité, il y a des députés dans l'Assemblée nationale. Candidat à la présidence, a joué naïe. Bateau à condimenter, bakoloba kaka. Balekisi bango kolegisa parce que ministre intérieur motora bango. Vous comprenez? Donc, wana crise est plus profonde. Alors, mala mokutu to continuer kaka na seni. Oui, ils ont de imperfections, mais c'est mieux que l'élection organisée par le ministre intérieur, chapeauté par un ministre nommé par le chef de l'État ou peut-être qu'ils ont concourir dans l'élection. Bon. Et vous allez moi passer pour battre l'élection en état crédible. Tozoko ba na émission qui politique à l'élo tozondi maké bientôt consensus c'est que zomana ngambo ya ba chef ya convention religieuse quelqu'un a dit que baza basali na nzambe ba koka pe osambe na nzambe yebisa bango na nyakokamba bon en fait tozondi maké ba critères et comprimer toujours pour que ba pona moto ya kokambela masolo en 2023 parce qu'avec le temps avance ça le déjà toza août bientôt 2022 et 2023 et ça vraiment kotoki na porte na biso faut consensus c'est monana pour que bureau enseigner vendre un peu makambu et évoluer maître Kionga tozana toujours na plateau na biso 100 jours ya gouvernement sama le compte de Torolo babilante parce que attend moké mais kasi nini essayer salemi na direction ya malamu pour que tout le monde a déjà que moi lumière et comme kota sinon ba analyse now. Bon, 100 jours. Bon, c'est vrai que personnellement,
nazalaka penza d'accord te na makambo ya 100 jours wana. Ok. Nazalaka d'accord nango te parce que j'estime que biloko wana biso mabe na mboka na biso tolingi ko copier trop, tolingi ko imiter trop. 100 jours wana eza makambo ebanda na bamboka bapaya na ba pays développés etango mokonzi akoti bon dans les 100 jours batala bilan na ye ndenge nini tout ça. Moi je pense que ezali vrai te pona bamboko ya biso parce que bamboka na biso tozali na ba difficulté ebele fossé ezali makasi que juger un gouvernement na 100 jours et ça quand même trop prétentieux. Okay. Personnellement depuis kala na linga kama kambwana ba 100 jours na 100 jours na salini non. Je crois que à salaki discours na ye programme liboso ya Assemblée nationale. Bon, toujours au moins que volonté ezali, basigno ezali, total est là. Au bout peut-être de 6 mois, d'une année, à combien de biso wapi. Mais quand juger en 100 jours, ce n'est pas facile parce que tango moto a commis premier ministre, to a commis ministre, mingi wana na gouvernement bazala na ba ministre te. Ba ministre ba exercer ata ba fonction moko minene te. Donc il baza même na problème il y a adaptation nanu. Comment comment l'administration fonctionne. Donc il faut un temps d'apprentissage. Même il est premier ministre. C'est vrai qu'il a été ministre, mais il n'a jamais été premier ministre. Donc il faut un petit temps. Comment on coordonne une équipe gouvernementale et tout ça là. Vous voyez. Mais moi, tant on a apprentissage. Mais vous avez fait 3 mois. Mais maintenant, ce qui est déjà en 3 mois, bon, je trouve que ils allaient précoces comme jugement. Mais action, bonnes actions. Bon, toujours comme on a que volonté. Ok. Ils allaient, il y a que ça la malam. Maintenant, volonté locale les allaient. Notamment la justice, instauration état de droit à travers IGF, oiseau bundisa, corruption, peignons soana. Toujours comme on a un procès, Eza et l'autre malam. Mais ndenge tolobaka que justice est à la juste. Nalobaka toujours que la justice soit juste. Justice il faut que madame justice est à la sélectivité. Toko poursuivre songolo pas qu'à la toko poursuivre été. Il faut justice est à la juste parce que tout le monde est égal devant la loi. Donc ce que Moutazana Mbeba va poursuivre yé. Ce que Moutazana Mbeba te va poursuivre yé te. Toboya, va règlement des comptes. Toboya, va poursuite intempestive. Peut-être répondre à Kotongi Sakaka Motu. Mais, Tovan de sa pensa justice Nanzela Nango. Parce que, Ndenga Balobagage, justice n'est tombe la Kamboka. Ce qui justice est au tambo la malam. Makambo ebele ko tambola malamu ba service ebele to ko sala peine tina nangote so que justice doit fonctionner mal notamment dans la justice pe ko kanga ba détourneur et puis côté mais la corruption le lot ba réserve en beaucoup na bicho mati ça déjà pas vers changement. Bon toujours ko yoka que la réserve mati ils allaient bien mais et là ko bi toujours déplorer ni réserve mati mais réserve ango ezo salani parce qu'il ne suffit pas que réserve mata pendant que batana nzala parce que réserve mati mais tolanda ki a mikoleleki ba médecin en grève tolanda ba professeur en grève bon tolanda kuna batu bo impayé siko yo mbongo e mati na kati ya caisse ya l'état. Même bon, il y a l'État. Il faut, et ça, mais ça, l'État, non? Bah, faut t'agabato régulièrement et tout et tout. Donc, il ne suffit pas de dire que mon est mati, tant que tu fous t'abatouter. Parce que, tant que tu as ça, la réflexion, on a bandé comme ça. Bon, non,
Tikana Nombongo et Mata. Alors moi j'ai toujours répondu, ça le papa. Tozali lundi. Papa azagi na soki 3000 moko boye. Bon, moi appelle sa maman ezate. De Nombongo et Kokina nite. Lundi to l'ambité, mardi to l'ambité, mais tout le papa ndenge non nazo matana no. Bija ndako. Soki na comme na 15 000 bon appelle sa maman na bien. Moi t'étais lundi, mardi, mercredi to l'été. Non. Donc l'État il faut à continuer à assumer la responsabilité régalienne. Donc, paiement de salaire, ezali droit moko vraiment inaliénable. Moutouf bafuta kaye salaire na ye et normalement dans le code du travail, ce qui sans coquille dépassement ba jour ko les capos mo bimate. Maintenant que tozo Holanda wa ta ndenge président le bagi na goma kuna. Bateau équipe à riposte 8 mois impayé. Comment vous allez encourager bateau bateau ko bondisa maladie ma belle la Covid 8 mois baza impayé? Comment on peut expliquer ça? Il faut le président intervenir. Ah non, bon faut on a 3 mois. Comment on peut expliquer des choses pareilles? Tout le monde peut de quoi Transco ko grève c'est ça justement le problème. Transco na grève. Or c'est l'unique entreprise à l'État autour nango na transport public. Bon, grève, il y a des gens. Donc il faut qu'on vérifie tout ça. Qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Transco, donc les entreprises à l'État, donc l'État a géré il y a un prix, il y a un billet. Ce qui Transco a rentré dans le coût des revenus à yété. Il faut l'État appeler ça comme subside de Transco pour nous compenser. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même un problème dans la gestion. C'est vrai, aussi que le changer équipe. Oui, mon conseiller, c'est que mon avocat. Ok. C'est malade. Mais, est-ce que à cause d'un moyen politique, c'est ça le problème. En passant, on a félicité Chief Chipamba, on a félicité pour la nomination. Mais, le moyen, il y a politique. Parce que, tant que vous avez un bus, le cola ou à Transco, et zo kolongwa ils peinent ti matete na 500 francs. Et ce beau calculé, bus wana azo dépenser combien de carburant, coût ya nani ya entretien ya mutu kawana. Nyoso wana ba pièce de rechange. Pour na yofuba matisa non, et ça société à l'État. Le col à l'État à l'objet que prix il faut être à 500. Maintenant il faut que l'expert bas ça les études au est normal. Oyo et autres que en principe ce qui billet il faut ça là, ce qui 1500 ton 1000 mais que l'État pour des raisons sociales à lobby il faut être à 500. Différence on il faut l'éteindre d'après ça. Et ça la rend. Donc tant que l'État a zali que ça la maintient à prix, il faut appeler ça qu'à subside dans le secteur pour compenser. Toujours continuer dans l'émission de politique et ça interpellation dans le gouverneur Kambina Bisso koloba que réserve les hommes à la population il faut à sentir pour que nous ce qui est malade mon pays changement petit à petit n'angambuna et ça bien parce que petit peuple a continué coller la malgré mettre qui ont le lobe billet d'avion et qui sinon mon beko peut ça qui na ministre économie nationale la présence il y a premier ministre ils allaient déjà pas ils allaient signer fort il y a du côté économie en beaucoup cannabis malgré que blanc on a le quitté. Bon, tout le monde qui a arrêté un ministre a signé arrêté naé tout ce pays mais toujours c'est l'application parce qu'il ne suffit pas de signer arrêté toujours c'est la sikoyo tant que tu vas à l'aéroport tu fous ta prix wana. Parce que ceux qui arrêtent et qui ont papier dans le bureau et que sur le terrain, ils ont un là, tous ont un problème. Le ministre de l'économie nationale a déclaré qu'hier que déjà arrêté un côté dans mon salle et que la société a modifié le prix dans et c'est quoi ça mon salle depuis qu'il y a un lobby. Si vous avez en tant que population,
sikoyo tozozela soki nazokende Lubumbashi nakepe na aéroport bon balobaki Lubumbashi sasa eza prix boye napesi mbongo ntango bazwi yango nabeti maboko parce que dans l'entretemps tolandaki mpe compte rendu à conseil des ministres oyo elobaki makambo ya vivre frais nalobaki carton ya mpiodi ekozala moins de $10 carton ya soso moins de $10 tomoni yango nano te kutu en réaction tozoke baprix emati lisusu vous voyez donc gouvernement aza na baintention ya bien mais il faut alandela badécision na ye ti na application parce que biso population ce n'est pas effet d'annonce ndenge osepesa biso biso eloko osepesa biso effectivité application ya badécision ya gouvernement parce que ti lelo ngai en tout cas moi ayelinga nano soso ya 1000 nazozela kaka donc vous voyez donc soki équité effectivement bravo tukendeke tomataka na baavion te nikolo nazosambela kutu voyage moko arakaraka eya nakende soki nafuti biye wana nakozonga kaka na kindoki politique na mama naomi nafuti mpenza félicitations na gouvernement félicitations c'est ça mais parce que de l'autre côté tozokake mwa nungu eza epai ya entre opérateur économique baza kondima mpenza baprix wana te parce que il y aurait des divergences par exemple au Italie avion minene Airbus bon il paraît que constructeur Airbus muto asala avion ya lobi avion na ye eliaka autant de litres au 100 km mais expert ya ministère de l'économie bango paraît-il contredire Airbus non pona bango avion wana il faut consommer moins de carburant que ndenge Airbus alobi bon ndenge toyoki soki vraiment eza solo ekozala kokama parce que j'estime que fabricant ya eloko na ye mutu ayebi moteur ye mutu ayebi consommation ya moteur wana donc s'il faut aligner les prix il faut kolanda consommation wana peut-être qu'on réduit frais mosusu lié lokola taxe ya atterrissage taxe ya stationnement na aéroport taxe mosusu ya l'état l'état peut-être ko réduire pour na kosonga opérateur économique baza na niveau aviation mais soki l'état na makasi alobi que non pour na ngai avion wana faut consommer autant mais on va discuter na technique technique la technique soki technique elobi que moteur wana ils ont consommé autant de litres yo ata lobi non pour na ngai faut consommer 5 litres ko simba te donc il y a un gros problème ils ont ça là wana bon j'espère que suka bakoyoka na kaka tobandi ke boyokani kozala kasi bandeko ya Congo RS lobaki que bon baza d'accord na prix wana et puis bientôt là ekokota en application le temps que va modifier ya bango tarif pour que makambo nyonso lobami na niveau ya gouvernement ekota en application mettre ki onga tozo kende petit vers la fin mais ezana lidoba ezana question moko ezotuna na niveau ya population likambo etali revision ya sur le plan il y a code de la famille mwana mboka l'honorable Daniel Mbao apesa qui proposition na le lengeni niko kitisa dot kasi avant ya kokoma wana okoyebisa bana mboka sur le plan juridique dot et la kisini bon dot ezali symbole oyo bapesaka na libota ya mwana mwasi oyo oponi pote bolonga na ye c'est symbole bakoko na biso bato batika yango po elakisa que okoki kosenga loboko ya mwana mwasi pe okani kohonore babote na ye likambo ya dot ndenge honorable Mbao apesaki ya ye makanisi proposition de loi na ye lolenge ya ko fixé na montant moko songolo mpaka la montant ya dot likanisi wana bo o recevoir qui on lengekana bon ko fixé montant ya dot ngana moni likanisi wana eza malamu te pour nini eza malamu te parce que
tozali dans une société moderne lelo. Ndenge baloba na lopoto ne nous voilons pas la face. Ne nous voilons pas la face. Toyebi makambo mabala, c'est que ça coûte na ba famille. Bon, maintenant lelo, l'État a décidé wana, oh, $500. C'est bien beau. Alors so ba 500, c'est que nakata mibe kwa mwana ba pe ça ba fêter. Le bus d'autres à 500, OK, au paye 500. Aussi moi c'est no bokei, fêter à la tête. Parce que ba fête wana ça coûte de l'argent. Nana sina bali si mwana. Ça coûte de l'argent. Et où t'as rien à quatre mois d'autres. Mais alors ba koko na biso bangala balobi ngolo balamba ke na mai na ye. Parce que tango ozoko salisa fête wana ata ya coutumier wana coutumier ezaka na invitation te niveau batu bayelaka na fête yoko benga na batu te famille ya mobali baye o famille ya mwasi baye c'est sans invitation batu baye faut balia faut bamela faut kolowe bakiti kolowe ba groupe électrogène le quoi courant na biso et comment manœuvre bon nyoso wana ezalaka na 500. Et pour ça il faut que ça la réalise. Il faut qu'on à 3 000 4 000 $. Non. D'autres, ils ont toujours un accord entre famille et mobile et Nayamwasi. Ils n'ont jamais une imposition. Ce qui est famille, sali proposition de Bango et d'autres, ba discuter kayango. Tokenda mabale belé jamais non local to chaki montabo kaza non. On en discute et puis ba trouver compromis. Mais tant que l'État a 500. Et ça réaliste était. C'est réaliste. Pour la proposition, on dit, on a 1 milliard d'euros. 200. Comme si on a 1 milliard d'euros, biloko, oyo baba chaka na ba fête kona, et ça na ba prix mususu. Non, ce n'est pas réaliste. Moi, je pense que cette histoire de dot, faut bâtir kayango à l'appréciation de la famille. À l'appréciation de la famille. Le quoi est bandé qu'on a besoin à est kona, bango basenga bangombe. Maintenant 500 et Zangombe boy. Et Zangombe boy na katwa. C'est ça le problème. Bato mususu loko na Équateur. Na bokoko. Dago senga yo lance likonga. De pesanga likonga comme symbole na gocha na tala ke mwana nga bali. Bikolo mususu agosenga obwatu. Mais maintenant tant l'État a lobby a fixé un montant. Sikoyo bakutime wana tokosa nangoni. Or il faut que bakutime na biso wana ezali na ba effet nango il faut que privilégier yango. Mais ba famille monsieur basenga la bango pembongo te. Lokola tato ya ngai abali sa leki na ngai mususu asenga mbongo te. Asenga papa na ngai aloba ba peseka costume. Pour le reste il demande rien. À 5 cas costume. Bon, c'est autant comme mon bec que ça 500. Donc, ils ont obligé à 5 euros. Donc, vous comprenez que ça a bon côté. Et puis, ce qui m'a dit ma coquine, Alinga c'est plus ça, moi, c'est beaucoup bloqué les $200 pour l'année. Hein? Moi, je veux faire plaisir à ma belle famille. Beaucoup bloqué pour l'année. Ngai maman nanga tango babali. Mbongo koko nanga basengaka na papa nanga. Mon père a donné plus. Dans mon père s'est dit je veux honorer ma femme, après ça vous te collègue. Par rapport au basengaki. Alors, c'est quoi alors quand yo au plafonné yango. Non. Bati kayango à l'appréciation ya mabota. Bolingo ezali bitumbate. Ba mabota ba vanda ensemble, ba sololi. Va trouver compromis. Parce que ça, et ça, là, c'est sengo. Donc, je ne vois pas mon bot et mon bouillé. Il a décidé que non, $10 $000, non. On propose de montant, mais on en débat et souka, compromis et yaka. Et puis, ma ici. D'ailleurs, expression moko tolobaka na ba millier na biso mbongo aleba laisser la gâté
bon les balles c'est la gâte bat mon sous de le babara na ba comme le na bana mais ba mo mo sous ba nyongo mo sous de tekala nango plus aux vendre plus belle famille peut aux ba bloc on a pas et puis c'est comme on dit chez nous en Afrique les balles c'est la nango parce que tant on a bali moi c'est nangai so que na belle famille les kambo quoi na ko contribuer c'est mec nanga hospitalisé na ko contribuer bokelo nanga zo belle na ko contribuer l'air mo sous na zo tangisa ba c'est mec nangai. Vous voyez? Donc, il faut que Kailo Kowana, na appréciation mabota, harmonie ezala te loko la marchandise moko boyo na sombe na 500. Non. Oh bah fixe à prix déjà. Et puis, quand même, moi c'est ça quand même mutalo komo. Moi c'est ça mutalo komo. Pas nini ko plafonner d'autres naïe. D'autres peut dépendre après, il y a moi c'est pas ça que bal. Ça dépend aussi. Ça dépend na moi si, ça dépend na milieu. Vous comprenez? Bah par exemple, comme on a vu ça licencié, c'est pour payer ça sur mon. Mais ça droit na bango. Ça droit na bango. Tant que on bal moi si azali licencié. Na on bal moi ça illettré. Bah ça ndeng bango. Parce que ma famille mi balé wana ba nyokomi na même niveau pour na ko tombe la bon moto ya moi na bango. Non. Donc il faut quand même donner de la valeur, n'est-ce pas? Na moi si. Et ça dépend à moto na moto. Parce qu'à la fin, moi c'est au tangi. Tango zo sa musala akena libota na ye. Mais bénéficiaire ya liboso na reza mobile na ye. Et ça ba bote moi c'était. Émission qui donc politique et autres qui petit à petit vers la fin, on a qui en déjà tout chité dans dossier où il y a des problèmes, des irrégularités, des bavures policières. On a vu le problème à Kinshasa où il y a des qui récemment, mon corps il y a des étudiants, il y a une qui n'a pas fait et puis récemment il sous il y a qui fait mon sous ou puis policier bomba qui supérieur n'a toujours dans quatre ya makambo ya kuwe la ka bavure policière. Lui étant que mon ami Beko oyamba qui le makambo le dengue kan et puis nini singeli ba congolais ba sala pour que sur akutani na face na policier le lengi wana asala nini olia mi mama na ko discuter ko matina ko kufa bon eloko wana esalinga pasi makasi e na sepele na mutuna wana naza ko senga na chef de l'état na gouvernement na ye il faut désarmer la police il faut qu'on désarmer bango face à bakulu na bosande ni so bazana besoin ya kozala na mandoki te tango batambola kawana na bamboke belé tokendeke na mboka ba policier baza armé te parce que policier soki aza armé toujours mabeyak police oyo ya proximité bazana besoin ya mandoki te bakozala na ngondo na bango ata oyo ya électrique bakozala na ba bouclier na bango bakozana menote suka wana soki ezali likambo oyo esengi arme bakobenga intervention ya ba équipe spécialisée mais ezali normalité policier azokotambola na munduki na ye partout azozonga même na ndako na munduki azokota nango na bar tozomona ba policier na munduki na kati ya bar asa langwa ce n'est pas normal azangwe azana munduki. Donc il faut qu'on désarme la police parce que aussi je crois 4 à 5 cas il y a ko betaka batu masasi kaka boy pamba surtout pour les kambo kashene mais motuna na mituna ki lobby surtout pour la ville qui ça et ce gouverneur Gentini Ngobila akoko pesa biso bilan banda basali makambo kashene akoko yebisa biso mbongo boni côté la caisse de l'état. Ils sont contentés parce que na uti kolanda ka mususu ba soldat mususu beti muninga ne arme beti muninga ne masasi parce que ba weli 5000 motomoko afuta kipo na manda kashine alors diviser bango abeti muninga masasi mais 5000 wana to 10000 francs ezali mbongo ko na poche policier. C'est de l'argent qui devait qu'on compte dans la caisse à l'État, mais est-ce que Netawa, gouverneur Nini,
même oyo biso ya Kisasa akoki koyebisa bakinois ke banda batie makambo ya kashine police akotisi mbongo boye na kati ya kesa leta. Si tel n'est pas le cas, balongola makambo wana ya bamando wana parce que ça encourage les policiers à kotungisa batu pamba. Soki moto aza na kashine te, ce que la police peut lui demander, c'est de l'exhorter à la tayango. On n'a pas besoin d'aller donner 5 000, 10 000 parce que ils ont compté dans la caisse à l'État. Donc, il y a comme de la police. Général Sylvano Kasungala qui biso guichet ni qui va pour faire sambon so ibakangi. Ouais, guichet yango. Il y en a pas. Et ça guichet ça. Quel est ce policier assis à même moto na guichet qui ne go foot? Personne. Nous c'est na sima ba conteneur. Pas plus tard que hier na limité, policier moko bo kangi moi mwasi moko. Azanga kashine abandi ko kende na titi. AFC non, amende en principe ça 10 000, mais yo le gars 2 000 na faute d'attitude. Ni kambali solo. Et la fille lui a donné 2 000. Ça scandalisait les gens. Avec 2 000 à Kéinebe. Bon, si vous 2 000 on a joué en go na sens ni. Et comme dossier à il y a combien de motos de Gérard? Donc même à ta Kéinebe sociat. Je ne pense pas au Bakola Sangai que awa moto de Gérard Azaliawa banda to bandi makamba kashine asi à 100 000 francs. Donc si c'est pour enrichir les policiers, ba konti ba longola yango parce qu'ils ont dérangé la population pour rien. Et ils vont même jusqu'à l'exagération. Moto azana kata moto kanaye azaye moko na voiture na ye. La kashine. Est-ce que bazoy ba rôle la kashine? Motozana mutuka na ye moko azali seul comme passager na kata mutuka na ye privé bazoka na mutuka ono ozana kashine te. C'est quoi ça? Mais les kashine ça se porte en public. Parce que so ozoka na moto azangi kashine na kata voiture na ye. C'est que ba ka na biso tie na ba chambre. Et monsieur qui ndaki politique ale na salon que non. Papa ozana kashine te to kangio. Donc il faut pas revoir Biloko Wana et ça qu'on dérange parce que comment voulez-vous Nicolas Kachine on enregistre des morts. C'est pas sérieux. Na kadisi Congo tozaka kabiso moko batu tozoku fela batu pona Kachine. Et pourtant Kachine bandi awate. Même dans ba pays loko ba Chine ou za baza ba régime moko ma dire to yoki te ba bomé batu pona Kachine. Mais au Congo bazo bomba batu et ça passe comme ça. Étudiant wa Kofi Wana, il est parti. Famille Zangier. Gouvernement les policiers sont en cavale. C'est fini. Mais ce qu'on joue en charge du matin à moi, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut éviter tout comme à niveau. En tout cas, tous ces désarmement, il y a police. La police n'a pas besoin d'armes. Ceux qui ont un problème d'intervention, na place où il y a danger, il y a des services spécialisés, le groupe d'intervention mobile, il y a un renfort. Mais la police territoriale ici ne peut pas toujours être armée. Et puis, soldats sont à Kena Moussala. Sont à Sissi Moussala. À côté de l'armée, soldats sont à l'armée. Depuis quand? Tout le monde a l'air à Kala. Ok, il va payer sur armes. Bazui numéro à armes, tout ça là. À la fin du service, tu remets armes. Et même qu'on compte balles. On compte même les balles. Mais les soldats sont mettre balles, boutou, ta. Tout ça, on que Bakangi soldat. Pour abattre les balles, pamba. Baza au temple, la technique débrayée, tout ça, on a dit que Bakangi Bango, la police militaire. Mais l'armée, c'est la discipline. La police, c'est la discipline. Même elle a télé. Et ça, donc il faut, policier à la tête, madame, te Bakangi. Policier à la tête, qu'on a makolo à la tête. Quand on a l'ambassade, l'écolo, chemise civile. Mais au temple, on a dit, Bapem bazo monaye, bakonzi bazo monaye. Et on ne pose aucune question. Bon, les Cambo mbote makagwa. Mais c'est fait aussi au vu de tout le monde. Et dans la balle, tout le monde voit ça. On trouve ça normal. Bon, c'est corruption en gros, combattre. Mais on est la corruption. Aussi et au vu de tout le monde. Et comme une obligation, comme la Carrefour,
état de droit tout ça qui na mettre kionga na cadre émission qui donc politique de l'eau et ce qui a malheureusement bilo ayito ko mera te télévision zangonga ngana bino to kutami ko des ko ya merci mingi na mettre kionga wa ndime ko na mitu na biso lelo et merci na ba ebnyo so bolanda ki biso partout dans le monde et zali liloba moko kaka que police ya RDC police nationale congolaise pe armée tozonga na discipline pour na battre la vraiment solo population congolaise pour que mboka na biso et évoluer pour boye eza vraiment un peu compliqué na likambo etali bakash ne na ndimi ke mbela oyo maître kionga pesi lelo et comme vraiment na matoi ya ba autorité o bakoyoka ngo pe bakosela yango merci mingi na bino bolanda ki biso na ba toujours tolongo la ignorance pe tolinga mboka na biso kinya na mabota na biso et tokutani mikolo ezali koya. Merci.